Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonsoir na batutu bazota la biso na télé24live.com ezalingai Julie Poya Lama Toronto Canada naza pe na invité na ngai onde na lobaki bubando mona mingi Monsieur Olivier Bolia Toronto Canada nde to lobai soki ba sujet zali ya kolobela tokoya kolobela ba sujet na yango batu nyonso o baza na posa ya ko participer to ozana sujet moko lingo lobela social politique sur éducation sur entreprise donc nyonso o moni ko lobela pona ko apporter un plus na communauté na biso okoki toujours ko benga na numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966 na bandeli susu 001 416 877 0966 ce qui au bengi toko yamba yo toko programme yo jour et puis okoleka librement donc kobanga te tozaka na posa biso to lobaka te bino pe boloba donc toza na émission na biso ya lelo ezali sur makambo oyo eleki na mboka na biso pe biso tomoni na communauté na biso mobimba batu oyo bayebi bamoni na bilili ndenge bandeko na biso bauti kotika biso toza na ndeko na biso comédienne Suzy Bantu oyo auti kotika biso et toza pe na papa na biso batutu bayebi asalaka asali ba théâtre mingi banda bomwana na biso toza itondo mona papa na biso Koko Dioko yepa auti kotika biso et puis si j'aime surtout kolobela sur makambo biso nyos tomoni ya na stade oyo ba pasteur basangana ki na IDPS pona ko sambela pona mboka alors tomoni ki stade batu penda ba yakite est-ce que ba peuple ba lingil susu te tondenge nini parce que le bosso ezaki soki basali likambo bokomona stade plein mais tour tomoni elo comme longote alors photo lobela nyoso wana donc yango nazo pesa mbala moko mbote na Olivier Bolia bonsoir. Bonsoir à Maman Julie, bonsoir équipe technique Mobimba, Alain Kindeki, Gervais Bilili et puis Naba sponsor Nyoso au soutenara Moussala Nabino. Je suis heureux chaque fois que Nayaka Naye la rende qualité à la caméra, qualité à la journaliste. Donc ça fait plaisir d'être sur cette plateau. Merci. Tozo kende mbala moko na ba sujet na biso tomoni biso nyonso na bilili to na ba réseau pe ba information que na mboka na biso kuna ba comédien parce que to ba talaka ba comédien ba o ba sela biso ba théâtre to ba tutu ba bi papa Koko Dioko ya kufi lelo mais maman na biso Suzy Bantu aute kotika biso lobi si je me trompe pas nda aute kotika biso donc to la muki to mona ba réseau ki ndeko na biso mwasi atiki biso yo bika so batu bakufi nde makambo bimaki belebele mais na nito tozaneti na deux corps tozana mama na biso Suzy Bantu et puis papa na biso Koko Dioko okoloba nini pona basango o ekomeli biso. En tout cas mes condoléances na ba famille na bango respective. Webi nyonso alingaka ke ndeko na ye to na famille to na nini bawomela le plus na mokili ezala sue na biso nyonso so ezalaki vraiment mpo na nga neti nga azalaka orphelin de père so mpo na nga nalingai vraiment ke papa na nga mpe azala amona vraiment mpe ke naleka na émission Maman Julie donc toki mpe na ndako tosololi biloko mais biso tozwaka su biloko wana te toza banini alors liwa ezaka vraiment eloko moko mabe po ekabolaka batu o baza bongo ina moto aki pona côté ya ba acteur na biso ya théâtre il faut dire quand même quelque part que taux de mortalité na milieu na moniza makasi na ebité bon nayokaka baleson di ki bazaka bata bakisi basikisa bakisi babomaka bato
bakomaka bapd bahomosexuel babiloko ebele toyokaka me ngai na croyant nango te. Moi je crois que eza batalent nde esalaka motu avant nano osimba mwa lititi mwa donc mais bon mama oyo akufi mama Suzy namona evema mingi te mais je peux parler plus de Coco Dioko parce que amona ndenge aévolua et puis asala théâtre oyo bayebaka te ekomisa ye oyo tolobaka kangi Kinshasa les gamins de Chikapa oyo ajouaki na série wana bato bazouta Chikapa yaki monde ya badiamant alors ye soki ajouaki jeune moko boye auti na Chikapa azwi mbongo aza na basi ebele bazolandalanda ye mais il était arrogant tout ça yango nde motu epropulsa Coco Dioko na top. Mais malheureusement plus tard aya kokonnaître problème ya santé normalement tout ça la bémission que na Congo va négliger la santé mentale et moi j'insiste parce que na komi ko kuta na ba congolais ebelé baza ba problème à bipolarité, perversion narcissique, schizophrénie, ba maladie pelé à mutu obiso to anglobaka liboma, autisme. Ce sont des maladies, les maladies et cause à la raison mais et là on est à ma bena milieu na biso tous autant molomona mutu mususu atike na Facebook ami kangi ba photo bani mais aza mutaliboma na privé soko bandi vraiment olandela ye makamba salaka on comprend que tu as affaire à une folle ou à un fou. Et le cas de Coco Dioko peut-être ezaki lo mo bana etamsumuke il fallait qu'il traitement makasi parce que ma maladie mingi kara ebandeli prévention et mais ça magité na pauvreté mosa na bango eza plus pour sali succès na Congo eza mingi osali succès pour la basi ba to ba mona koka na TV ki oyebana et dans la santé na ye bebaki ti s'est détérioré ti to mona ribisonio sur la vidéo comment il était admis na CNPP biloko mais c'était tardif et je pense que et koyiba ye na mokili mais tobosana kayete tobosana bakosekisa sala biso te tobosana surtout rôle na ye na okino loka théâtre en haut on a page nanga le gamin de Chikapa où c'était la plus grande performance ya Coco Dioko. Voilà. Donc c'est ça nga bakisaka po na papa na biso donc dès ka olobi wana totala ba théâtre bandakala biso to abana mikie tozotala groupe Salongo tozotala bango ti na ndenge bakomi kokola totali baze belé au moins ba théâtre ya kalezaki éducatif par comparativement na oya lelo na ebité selonga kasi yango moni ba éducation la chose à bien tala bana lelo bisale baza trop vulgaire, terre à terre, matérialiste, pas da. Au moni babilo tout bible lo ba on a souka ngala mona ngo se pas ba congolais lelo. Manque d'amour, d'empathie, suscité kaka on a lati. On a kokoma boy. Ngala ngo koma mais biso to kola na éducation moko valeur à mon pesala. Elle continue maman. Au moni ba théâtre na biso ya ba groupe Salongo wana ba papa na biso Masumu de Brende ba Masasi Kabamba mo ba papa Masasi otali ba maman Bomengo otali ba tout mo ba théâtre na bongo za ki so otali on kota na ba bazara pe na sermon ba obenge Zeke. Zeke Zara qui toko makasi mais il jouait pas beaucoup mais ça va jouer Kinshasa ningani au mona ke théâtre so ko on a fait théâtre quand des bandes émissions mo bando les ka plein fait so plein fait bon c'est la ti plein fait ne ou mais là après ba yo cha théâtre groupe Salongo donc moi que to koli na bosa ni ku komba chino so plein fait émission ne zo kata au moins 8 ans bino bozo zela ka groupe Salongo donc ça ba papa biso Coco Dioko ba salim salamu malamu mais sauf que ndengo lobi bazo kufa vraiment pauvre ba bénéficier na ba œuvre na ba on te mais na dernière minute to mona ki ba pesi ba carte et pas
première dame maman Denise apesa ba carte tout ça là pour na santé parce que ndé na landi ba vidéo ba biki soku tezaki bongo tengo za catastrophe parce que moi ba carte wana ndé salaki ki ba meka ko soigner bazo kufa pauvre pour la raison multiple notamment ba droit d'auteur il y a ba œuvre na bango ba fuka bango l'état aza absent baki par bango te na ba musicien basilikaka Olivier ogangela biso tala ogangela ki Kofi ogangeli susu Fali ogangela ka biso yo koma lokola papa na biso ogangela non eza bongo te na gangaka parce que ba musicien il faut pas comprendre que baza na valeur droit d'auteur nga nazokela bango pasi mais bango bazokanisa ke nazosala mwa paternalisme nazokitisa bango non nalingi ba droit ya ba acteur na ba musicien na ba artiste nyonso c'est pas normal dans un pays oyo peut-être ça sujet à l'élote na yo qui bazobuka buka banda kwa bato tolobela mais nani kake pays momego to sane biso ba limité place commerciale wana place pièce auto ba noteka ba pièce à voiture mukomsuka na ke kindo na moni e koma arrêt abisa ba camion qui na soki bandundu donc na Congo pays on décidé on sali arrêt na yo abis personnel parce que yo somi lo bango wala libosa lo bango non et komi neti oza la downtown o place va train sukaka te place va train na biso tout na ba bis sukaka na te na downtown wana na centre ville donc net point station wana munene wana Young Station station munene wana Union yeah. So imagine toi que mutu arobisi libosala pa Union Station ba kamia bandundu tout élément libosala et donc c'est ça parce que il y a vraiment là mon négligence et ba musicien tous ont un sujet na ba théâtre bazo lia na ba œuvre na bango pays azo sale lote pour na bango pays sale lote pour na bango parce que moko mo yango tozo beta c'était moko komona que le plus souvent so moi même na ba vidéo ba YouTube sou moko aza maladi au mona kaka maman Olive talelanga likambo maman Denise talelanga likambo donc il faut ba première dame ba so na petisa ke maman Olive oyebisi maman Olive atika na yebisi maman Olive tika biloko wana pona ni azo comme ça ba fenea maman Olive c'est bien aux nengozo sala wana mais ce qui mboka mutu il faut ça là-bas hôpitaux yozo sa hôpitaux na yo personnel c'est bien moi je félicite ce travail philanthropique aux ça mais tant on est baka que mutu bozo pesa bango wana ba ko ba fait to baza biso ba diaspora yo bani makambo lelo maman Olive biso bana bana kala kotinda ba mbongo mais batango to tinda ba fie saka nini e bomaka nango kate to koma otinda na biso ka ya bitindela yo pe magapo ko maman Olive a même muta théâtre na poto maman Olive non arrêtons avec ça oui au moyen ezali émission autozo loba donc tozo loba nyonso oyo ezoleka na mboka na biso kuna surtout po eza baka o ezosema mingi tozomona ngo biso tozaka tomona ka ndenge bazosenga bambongo so mutabeli ndenge yo lobi bazoloba no silikela bango sekela bango te biso to a côté o tozomona ndenge ba respectaka ba musicien ba artiste na bango ba droit d'auteur batu nyonso no mona bango baza bato te ke o abeli tomoni atana ni Justin Bieber aleki ba kotizele mbongo to mona biloko ante parce que azana ba biloko ne oyo ezoko futa ye ba droit d'auteur au mona même bato basa ba théâtre ba comédien na biso bazali awa na ça na betele o so comédien wana c'est ça bazolia na ba œuvre na ba mais biso siko tala ka papa kokodioko akufi na moni place ba kendo filmer ndaku o moni ke na makambo ya sali na place ya vandi eza nde moti ezo correspondre te yango moni msusu bandeko no ba combattant baloba keza te pona ko non minimiser bino te ezali biloko na bino musicien il faut vivre na droit d'auteur artiste à vivre ka
tala tokena omona même vente aux enchères au tableau moko ya Picasso au 700 millions tableau moko ekomi 700 millions ozomona c'est-à-dire que œuvre musicale to théâtrale to cinématographique nyonso wana eza na sens mais l'état yala côté wana biso toyaka côté le me rappelle l'état na beta pe c'était ndo lobi kambo mama Olivier eza mabete eza ndenge na ye amesana ko set bato ngape na raison na eloko wana na lina appuyer eloko lobi peut-être ba mona mabe azo sala ngo pona ko aider ba ndeko yoka te non na sisite azo sala ngo pona ko aider bato baza na mbongo te tout ça la mais façon zo salela ngo ndengo lobi azo rendre bango ba paresseux. Pourquoi? Parce que awa maman Olive soko koyoka nga awa ba millionnaire nyonso ya ba États-Unis biso to na monde nord place ba millionnaire ba vanda États-Unis Canada ba millionnaire o bazana na mboko windeni ba koma osala soka linga pesa o eloko parce que ba chinois ba lobi si tu me donnes un poisson je mangerai demain mais si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus je n'aurais jamais faim, hein? Je n'aurais plus faim, quelque chose comme ça. Donc, ce qui au pesingambis, c'est le nom de liat. Mais ce qui apprendre quoi, qu'au péché, n'a pas sous n'anzalate. Parce que tu m'as appris. Voilà. Mais si quoi yo ba millionnaire oya awa, ezali na site ba komi na ba site. Ba mbongo na bango bazo esko ko investir, bazo tasko batamayele. Ponga la za site mo na sala ba art na ngana côte sangu. Ozoma ba tableau bani ba millionnaire na basani. Bazo tasko ba tableau azana ida bien. Bazo pesa ba bourse d'études. Ba pesa ba bourse d'études kende tanga. Batali tableau non so bimi bien au commenter pe que tableau na sali yango boye ezo représenter bon mon tableau na nga sala donc ezo représenter boye eza donc ba koti na ba site pour ba aider batu parce que lobi bozate batu ba millionnaire bozate ba msu batu ne bon lobi no zate ce ko mbongo na ngo sala ngo nini otambi na pesa batu bazwa mayele po biso to zali susute ba rotonga Amérique ozomona ba contribuer na Amérique ozomona eza même na Canada ba pesa kande batu bambo kende kotanga po bosala misala mais ce qu'on biso le contraire ba millionnaire na sope ba millionnaire ba maman Denise na mona ki azotinda ba bourse il faut ba kende kotanga ba kende ko sala musala ou soit ba sali ba bilanga dire to moni Joseph Kabila osala bilanga bon vous allez travailler biso toza awat ataku to uti mboka boye monsieur Olivier ba peso ngunda chaque année ba peso délai n'est-ce pas que to pesa mbongo pendant 6 mois pendant une année c'est ça il faut que tu ailles travailler après ça n'est-ce pas parce que tous les jours té omoni biso na Congo mère booster moi si moninga to benga ke mama yango nozoma toujours ba maman Olive mais na âge tam susu alek nanga mais nazo pesa ye ki mama wana nyonso parce que azali moi si ya moninga ex-président la biso mobali lokola biso et asala biloko wana mais maman Olive conseil nga na websa yo asa les millionnaires américains tala est-ce que na Congo ele ozaka mabeni ya on peut mo bazo bomana ba musu ba mama musu to banana mama Mayemo mama Mobutu baniti lelo mama Bobila Dawa ti te komona mama Bobila Dawa to tira omona place ni tatu zo bofele to mona mama Mobutu atonga centre féminin pour l'accès à misala ba aveugle bazwa misala oui tala c'est ça mais so comment ti moi mutu mo ba finga ba internet o comment ti o sungi c'est bien maman liftika biloko wana ba misu bazolanda yo ba komosa makamno mais lo ezo sa so pasi mais avant boko mabasi yango ba président ba nini ba généraux ba nini bozao kaba wapi donc ezo bimaloko bozozwa mbongo ya pays boko miso ko kabela ole ba mbongo wana bo chango net pour la ba musicien so bozu net ba mbongo oyo bozo kaba wana bozie bo sali makasi make loi il y a droit d'auteur et à la respecter na Congo
bakokodio ko bazwa mbongo bato nyonso bazwa mbongo parce que baœuvre na bango misusu eza baclassique elekaka ti lelo na télévision donc tosala tout ok c'est ça avant tokende basujet na biso mosusu mais mama Olive naza na kanda te nasepelaka na mosala asalaka mais asalaka atie tika okaba titindaka bona classe oyo bon yo awa mpe tomona baacteur ya cinéma aza acteur asalaka mpe na mado asalaka na mall banini mais grand te parce que mikolo wana bafilme eza te ozomona qui vous dit que so oza acteur ya théâtre il faut salaka théâtre lelo comment multitask donc koyeba makambo ebele donc eza te ofandaka olelaka biso ngai aza motati nayoka bamusicien ngai eloko mosusu nayebi te nayebi kaka musique bon nde okangi babouton wana zwa mosala okangaka babouton ya chemise bafutaka bamisala ndenge opusaka bavoiture na bino kosalaka fiere na bahotel bayaka bato mosusu bayaka oparke opesi voiture odemare oke oparke eza mosala te donc nga nayebi eloko mosusu kaka mosiki eza nayebi eloko mosusu te na vi nanga ka théâtre te eza mabe il faut yeba biloko ebele mpo kongo eza na besoin ya batalent nzambe asala motu moko otekala na talent moko parce que nzambe ayebi ke bongo so evoano ebebi osala okoma mandia nde bosengaka bato mbongo na télévision bato boyebi te nayokaka ndeko na biso manda babuto ebimaka il paraît que na Bruxelles na concert moko motu moko atiaka ye mbongo me mbongo soki batiaka bakisi ntango atia ye na elongi yango nde ebimisaka ye babuton oyebi ka baspéculation ke ezalaki jibe nde moto atinda ye motu wana mais toza na bapreuve te mais eloko eza ke il faut apprendre beaucoup de métiers. Il faut apprendre talent ebele lelo cours en ligne ezali internet ekoma kuta ba formation ngo yebolamba pondu eza na internet bongo siko oloba nayebi ka mosala moko yo nani avant comme musicien banosani. Voilà un peu mère donc c'est ça avant ça pour nos il y a des clubs sur moi si bantu na ba congolais nyonso bazotala ngai o bazana na Toronto tozali na boutique disons store na biso efungwami yango wana bonne nouvelle donc kuno kokuta ba pondu ezali kombo nango ezali Blessing Market ezali na 3601 Lawrence Avenue East na Scarborough donc numéro de téléphone nango yango ezali 416 457 37 13 416 457 37 13 pona bandeko nyonso oya congolais bozotala nga batamangala ezaka biloko ba congolais ta bizoka ba africain bo ba pondo eza ba carton pondo eza kuna eza pe na chambre froide kuna na kati ba biloko tout ba bobolo ba okomona ba miondo ba kwangala biso ezali ba safu ba fumbwa parce que na zalaki kuna lobby na yendo somba mwa biloko kuna donc c'est ça benga numéro ya ngono okuta biloko tu ezali bantaba ba makayabu ba biloko tu na ba bilamba okuta pe ba bilamba na biso ezali kuna ya ba africain okukuta ba sac ba biloko nyonso donc soko bengi ba koyamba OK sur place emsum toba eza côté nini omoni soki OK Lawrence na Markham au monde à shopper ezawana en face à shopper au monde ngobwe au koti na carbwe au monde ngoza place au bungate donc c'est ça bo soutenir bande kolomino ba congolais bo kende ko somba babiloko kuna et que ça la bien makasi donc c'est ça au monde histoire et na soutenir parce que vous savez bateau basara babiloko a solo ya lokuta te escroquerie te omoni na Toronto batebele bayaka komona che publicité eloko mokekuna okende omuchana ndobo moyibi tamsumbongo na ozwa susute mais quand les Congolais comme ça viennent dans la ville tango mama eve pasalaka to zalaka biloko nyonso malamu to soutenir soki bomoni Télé 24 Mama Booster to Olivier Bolia ba soutenir eloko eza eloko moko ya confiance so bomoni mbanga na biso fungwami te
bokeba boya kotuna biso bobenga biso na telefone bolobake papa Olivier mama Booster nayoki mutu moko boye afungoli magasin to afungoli business boye biso tokoya tokopesa bino vérification tokoyebisa bino so mutu wana aza crédible na Toronto soki mutu wana bokoki kopesa ye bambongo na bino soki mutu wana bokoki kende kosomba neti pa mama bosomba biloko yango eza na qualité nini biso soki bomoni to fiotoli mbanga donc eza eloko ya makitoko. Donc merci bomoni adresse na TV on a numéro de téléphone bobenga bo soutenir bande kolabino ba congolais parce que yozo soutenir ndeko na yo ezo ça pe bien bon eza na communauté ozomona ba communauté ya indienne ndenge zali kuna bazana ba to belé tozo ba to ba makambo ba entreprise okenda ki séminaire betango même jour koya donc soutenir ndeko no congolais pour makambo ekende liboso to kelmamba soutenir congolais parce que to lembi obiso ba congolais toyokanaka te toyokanaka tozande na bambuma mabe lokwa ba communauté nyos et pas ba italien bazali et pas ba ndibu bazali et pas ba portugais ba malien bambuma mabe bazali mais biso bambuma malamu bato toza na esprit ya kosala baninga balamu to continuer toza fatigué te que oh non bata mabe ba mihibi ba escroc batondi bata boye ba aventurier ba banité total biso na biso nde tozalaka bato malamu place bata malamu bazali ebele bato wana banungundu bato wana bayaka bakolimwa balimwaka na bango lokola molinga likaya. Voilà maman to soutenir. Donc c'est ça toke ndena baki potokota sija ambassade maman na biso Suzy Bantu ou kotika biso to moni ye pas jouaka bien aza mona moko aza problématique te o mona ina ba polémique aza la raté donc kutunga na mona kiango kana tabi maman Suzy akufi parce que aza maman donc esali moi pas si mais to lobani nzambe muta permettre parce que na moni na ba vidéo déjà ba bilobele bandi balobi bacheli soki nini balobi ezali soki poison donc nzambe soka permettre muta kufa à permettre mais n'oubliez pas parce que na landi pour na tikel ko tia même photo te na Facebook na nga pas ça lenga moi choc ma casse parce que aza naloba eza ba star na nga na linga kapé moyen ko kotanga bango nyonso te mais aza parmi bato on ando sepela na ba rôle na ye ozomona donc yango moni sali moi bien et sali moi pasi komona ba mort bongo pou mutakufi mais nzambe mutayebi parce que na moni ba prophète msuso esprit nezali so ba pesi ngai tano kendo ko sekusa bo bandai ka ndingo na makambo mama chala mwana so ki ba pesi ngai tano bino bozela kaka so ki mutakufe lo bandio sala ba polémique na c'est comme si ba respecter so ba morte na Congo donc mutu soka kufi nzambe mutu a permettre parce que Bible et lobi nini que les mots et les biens viennent de l'Éternel. Son nzamba permettre notre kufa okufa te. Son nzamba permettre okufa okufa. Na nyonso so oza chrétien, il faut ça ni ko rendre gloire na nzambe. Voilà. Parce que mututu akufa sko ko kufela ngosko eza ndenge nini parce que ndengo lobi pe na awana début lobi que c'est comme si na milieu wana to immortalité zo mata makasi. Yeah. Il y a des gens au bazo kufa na ba poison ba mbasu ba biloko moko ndenge na to moni papa na biso pe Serge pasteur patron mbasu na lokolo donc siko bango monde fo basani ba yeba batu na nzambe qu'est-ce qui se passe parce que batutu bakufa ka mais siko ya bango batu na pe l'état batu na salité wana tonda na Kinshasa mbasu ezala tete mbasu eza ma maladie ya saleté to ba vérité. Ba maladie ming ba fever typhoïde eza ba maladie santé ba malaria petozaka biso zaki so beli malaria o meli nivakine na de novagine bigi mais lelo comment il faut ba perfusion ya ko sakalate on dirait bangungi ba koma tete voilà parce que bozo bangungi wana bazo vivre dans kati ya culture moko ezo ko sala ke ba bota donc ba crier vraiment voilà na kato baloba eto utikine awa ni passé na ke kuna eloko na déplorer que c'est bangungi donc
nazonga nzoto mobimba donc batage nakasa kuna obela malaria batage donc place à bien place tozalaki babova wana me bangungi nazokokola te naziba courant eza te kasi ozomona bangungi balinga molili soki bamwinda ezali bangungi balandaka kota mwinda bakotourne mais soki oza na bamwinda te naokokolala te nzoto nyonso batashe so fungoli elamba bomoni batashe. L'état congolais est un état alingi bato te talaka soko koti na TikTok lelo oyo tali badeba bazoba kaka o mobali ya tolo minene mwasi ya boye nzoto ya boye mabela boye tout ce que le peuple congolais parle du matin au soir. Oh neni libala ngo soki lingo so mobali po alinga yo soki mwasi po donc c'est de futilité biloko moko et puis biloko bazolo beza même pas scientifique soko tel nenga ba chika ba psychologie ba ni au moins que makamba oloba ezo match te eza ngona yozo mona moi je nga no ba biloko no suka mboka bato bazo kamba Congo baza makoki te mais balinga pe okende te bango balobaka o élection mais des ozo fouté ozo beta bien te mozo 5 élection poani est-ce que Thomas nani François Hollande tanga mona qui a gagné l'élection te se présentera te mobali ya solo yango wana biso do mibali ya solo te donc ate oza na osuki ndenge nini ona élection zo ya naza candidat ya motindo otomoni déjà ningo bebisi mboka donc c'est ça tolobi mpona makambo bacomédien na biso yango wana c'est vrai ndenge tolobi awa bato bakufa partout mais baka bapoison eleki kuna alors bino moko boyebi ndenge bozotambola bosala tout namoni pasteur de la foi alobi ke il faut bato bakende koluka ye bakende kosambelela bango donc bosala tout boluka nzambe bokotisa mpe nzambe parce que bien que bato okufa biso nyonso mais nzambe alobi na biso promesse moko na kati ya bible alobi que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans pour les faibles 90 ans pour les robustes soki okoti susu na bancien testament omonaki ya des gens oyo bawumela baleka me ba 90 ans bazali donc bazali donc pourquoi est-ce que bato bakufaka à fleur d'âge nyonso lokola bato baliaki mapa na sanctuaire nde ezala na ntango ka nzambe so asili kolie mapa na sanctuaire alakeli famille na bino mabe bokomisa bokoma biki mobange te zomona donc c'est ça eloko bakosala yango wana kokangama na nzambe po biso tout okufa me kokufela ya ndenge nini a fleur d'âge donc c'est ça tokembala moko tomoni biso nyonso na stade kuna ezalaki fale basangana mayangani ndenge bango baloba lingala mayangani bato ya IDPS na ba pasteur alors baprogramaki yango na stade des martyrs mais totali na ndenge zaki na kala na ndenge komi sikoyo IDPS na ba église wana nyonso église ya na nazo dirigeant ngo disons président na bango Dodo Kamba o ba utotie la poison nde sikoyo ekomi neti camp groupe ya batamu kuna pe babi bango pe baoya sambela pona mboka na ndenge na bango siko groupe oyo esambeli lelo na bataille de pes ezali groupe ya pasteur Dodo Kamba wana ndaza représentant ya ba église nyonso na Congo donc bakende kuna babeti mpiaka ba peuple balingi na bango suste donc au mona ngona bilili yango wana Mon bicho de l'Oba dit toujours qu'il y a des choses qui ne trompent pas. La souffrance haute aux hommes na Congo, ça ne trompe pas. Tout le monde, au hasard, na mutu, na monaki de moment où le lobby place mon hasard qui a lati chemise ali puta ya yelongi ya Félix. Na kama na bi, maramo ezala kaka. Donc pour dire que il y a des gens par fanatisme ou bien je sais pas par quoi. Bazolinga ko admettre que le peuple a souffrir que changement ou attendant tout le monde n'est pas Ndeko Félix tout le monde y a noté et dans l'esprit a bien temps l'esprit m'a bête toujours le cas que mboka a changé mais aujourd'hui bah qu'est stade on va autant ça on dit un parti qui est devenu tribal
au moins parti wana bakongo barasu te bangala barasu te baswahili balongwa donc ekoma parti et puis siko na tribalité yango wana batikali baza siko na baguerre okananga contre Mbujimai so omoni bawakancha banani ndeko na ngai ya mwana moke nani oyo azali président parti na bango Jean-Marc Aboun donc baka wana François Beya donc bazobunda sikoyo Mbujimai na kananga yango omoni bato nayebi te soki oyo ezalaki batakananga moto bayaki to bata Mbujimai donc les partis est divisé, les pays est divisé, le tribalisme c'est le mode de fonctionnement de Félix Tshisekedi et sa bande et voilà il y a les résultats. Yobi tant tozo simba bango parce que biso bato c'est là-bas ba marche ba nini ba propagande. Vous comprenez? Et puis ça qui ça va plein. Mais le temps ba côté ça qui tribalisme parce que moko na bango episenga Olivier biso ba luba ya Canada to loba que yo jamais oza leader. Donc parce que naza école na bango te. Nindi kona bango moko mutayebisanga bitoza ko solango. Siko tangana bango nyos nanaza. Bango nyos ba dina bali moi. C'est moi qui fabriquais tout. Nzambe aitizaka mutu. Omoni papa wembako ekumani. Boko loba obo loba yene mtayela biso ba kufi. Yene mtayana ba yemineya, yene mtayana ba marai, yende mtayana ba stino, ba redi, ba rigosta, ba bitoyebi ba tuana pona papa wemba. Ngapena yebisa bango walai, so ngate bino na Canada bozate. Nakataka walai. Mais lelo tata idepes ma mto moment. Parce que les conseils bonungo yokati. Lelo si vous comme parti mo moke on est parti mo abana yolo kaka yabana matete parti ici. Pourquoi? Parce que dès to yebela ki ngo ndenge zaki na. Ba kan sanene to tika ba liboso ba yebi politique ta. Lelo bato na kasharate. Ba tu as Félix ba ya lukanga yo no ya ko sala musala. Est-ce que bino ba luka bino? Donc ils savent qu'ils travaillent. Si déjà tomoni monsieur ngai eo soi-disant ennemi à Félix boneni batinda sous bato Olivier tolindo pesa o musala bo sala parce que ils savent que et puis j'ai aimé ce que son émissaire avait dit abi Olivier il y a une chose oyo tayebi tozana biso ba divergence nabi ozana ba divergence façon nozo mona makambo na façon Félix a mona makambo za ne mote. Mais il y a une chose que nous savons, que tu aimes les Congo. Ça vient d'un émissaire de Félix Tshisekedi. C'est lui qui m'a dit ça. Et puis à l'objet que ce qui yon nimi kosala Félix a un problème. Mais bino siko ngoni ba yo local. Tout à moi comme non. Mais politiquement, tout ça antipode parce que modèle économique et un programme économique. Tout ça modèle économique, auto utiliser pour développer beaucoup malem. Mais il y a un programme il y a un monde sort la population vous met au bon mais bon c'est un frère mais avec qui on est antipode et puis voilà. Mais na lobby kaka eloko il fallait na lobate pour na bateau ba kanisaka donc boye barake bato ya Félix ba luka Olivier donc aux abinemité j'attaque politiquement ozomona et puis ba yebi que j'aime le Congo comme bango pe ba na manière na bango linga ya Congo ya molata bien ba bilamba ya cher ba ni bango ba linga Congo nengwana ozomona mais biso do lingi Congo pour le boulot il y a une seule chose qui m'intéresse au Congo c'est le boulot et puis bato baza na ba problème net totangi ba acteur à cinéma ba pauvreté za kuna ba malade ba ni ngala lingi na 600
nga nalingi na 600 ya 600 ndeni to 600 ebo bakota kuno sopezaka na demo mwanzela bino ya mbodi so abeti bino kala mitubo bu cerveau nyonso komiso ndeni bobo sel makambo nyonso omoni neti journaliste bato tu babaka Israël Mutombo nenga sa missionnaire ba théâtre on alingi Congo omoni neti ndenge monani na likola $100,000 donc ye journaliste akomi coopérant ya kozwi moto leki na émission na ye po esala mawa ale Tokyo Sengambo. Ça vous ne verrez jamais Olivier faire ça. Yango moni bato bakomo bima ba fe nanga ba acha mo photo. Oh non, bato nyoso na ba camarade na ye ba ya ba journaliste Yves Bouya la landi ba bi mais garçon la zali soki infirmier alongola bazemi ba biloko moko ko Israël Mutombo azali mutalongola ba makila ba nini ba pesi $20 alongoli makila ba ke ba teki yango ben ouais yo kanti mutu a Trump Olivier ya nengwa. Moi je te dis ce que les gens disent c'est proche. Azaki infirmier il y a laboratoire ba bikuta ebe boulot bien té. Donc, donc voilà, c'est ça son travail. Le journalisme, c'est nous. Okay. Le journalisme, c'est ça. Si on est le stade, on est là déjà, signe que peuple, ba sécurité, bazo sépelate, na makamuze le kanamboka, yango moni stade déjà vide. Pour la nègre, to ebel l'église, ceux qui les réveillent na bino. Stade de Setonda qui basanga na IDPS mais stade de Tonda mais le col tondité cela veut dire que peuple ezane sengoté alors bat faut batala basile wana ba déjà que peuple zo sepelate skondenge peuple zo sepelate yo zo mulandeni est-ce que président Fati a zo mérité deuxième mandat? Bon peuple parce que l'élection tout le monde va s'en peuple a boy ko ya d'abord to finir na dossier à stade peuple a boyo koya parce que yoyokani Augustin Kabouya qu'est-ce que Augustin Kabouya a yebi na makambo développement mboka il sait rien batona nyonso bototanga bakomona bango bolimbisa biso ça fait mal qu'on attend à comment mutanengwa qu'est-ce qu'il sait dans la vie en matière de développement de pays a yebité et le roi neza lokola kolinga ko développer mboka eza lokola ki tailleur eza lokola ki infirmière eza lokola ki pasteur biloko moko eza vocation il faut ezala yo na makila et soki nzamba pesio vocation wana ke yo ko aider Congo développer qu'est-ce que tu vas faire osa étude osa ba recherche olinga o combler mutuna yo na makambo etali développement. Est-ce que quand tu as Sogoye et pas à Kabou, il y a un discours à développement? Est-ce qu'il y a beaucoup de freeway? Est-ce qu'il y a un hôpital et Gérard? Il ne sait rien. Est-ce qu'il y a besoin de peuple? Non, non! Bande Konanga. Il y a un money, résultat, le stade est vide. Il y a un money qui est né au lobby que Félix soit à deuxième mandat. Azo mérité deuxième mandat parce que l'élection 2023 il a mérité les bosomo makasi bon. La tchanine. Le baga Félix a commandé. Bon OK, est-ce que tu mérité aux olingara na finae la bomae la katae la kalinga Fati Béton. Bon moi va bien que Fati Béton. Fati Béton azo mérité deuxième mandat. Ah, non, le mérite. Fati Béton, est-ce qu'il y a des sous deuxième mandat? Bon, on peut se chance. Et ça n'a pas prérogative. Il y a un candidat na stade fanatique il y a organisé il y a zali président il y a tribaliste a commis sa parti tribal il y a un moni est-ce que sera bengi okende na bino na okende nini wala za parti à tribu ya ba tribu moko. Moi je peux pas aller travailler pour ma tribu ou bien pour bâtiment bazan la vision ethnique ngazo luka ngaza mtu na sangisaka ngaza ba na lobarango clair nga Olivier soki même balu babolingi bo pesa nga kananga ou bien Mbujimai bobi Olivier ya roza la gouverneur
boyebisi kaka banganga na bino babetsaka bakake banini bachiba boyebisi bango te botouche te asala mosala. Mais vous allez voir ce que je vais faire. Moi j'ai le don de transformer les endroits. Place nga na yaka na memaka bolingo empathie. Naza maboko pete, naza muto ke naza te ke pola eloko ebeba. Na yaka pe nga pe nazala. Nga pe na chelo boko. Et c'est cette vision là que je vais amener dans mon pays. Même si vous me donnez Kolwezi, si vous me donnez Loja, bopesi ngai Boma, Katakokombe, et si na bino kuna. Donc moi je suis, moi Olivier, c'est le travail. Ce n'est pas na yaka, oh la taba veste aboye na roloba, non. Et puis nga la koma ba discours nga moko. Donc biloko nyonso nga moko ata na komi na ba secrétaire wana na bi koma nga moko na ye na bité. Place au donc la paragraphe ozo pour ozo komisanga. Ba biloko komisa te do ba masola peuple alingo yoka. Ngate nga nani. Yozo mona nga ngobila. Nga sango bilate nga Olivier na ye musala na yo sai la peuple boulot ba mona ke nzela wana ezaki na libulu ozaki oyaki na janvier na mars okuti libulu mo ezalaka ekenob kasi ba papa Olivier ba longolango. C'est ça la politique que moi je vais faire. Et yango nazo mona bon, sorry, voter, il faut la vision tribale. Tu vas politicien mingi, baloba bongo. Ceux qui va pesinga boye, na kosala boye, ceux qui na sali, na ko bongsa boye. Au moins de baloba ke no bongsa boye neti ba na munoko ko bimseza facile, mais ce ko kende ce qu'on a action. Nde basa ba action wana ti yango zomona peuple lembi ba peuple ba komi kukota ka soki vote ngo ezaleza do ba basi ba bae parce que ba promesse nyonso oyo ba pesa ki peuple monyango ti donc moi ba kosa sous peuple zate yango moni ba image wana ozomona ba stade vide ndenge wana donc ngola so ngai penda na politicien. Est-ce que ba peu vide à craquer deux à plein à craquer vide à craquer donc ça y vide à craquer donc la Pierre va faire craquer stade Pierre kana niveau moko de ba Congo ba nenga langage ba Congo ba piaka na de ganyama bamba no ba bongo donc ingola ça penda piaka qui ça bango depuis on a vu boti kama kama ça la vision tribale parti za ba tribité parti za ya pays on va perdre na biso tomba na parti au place ba iba kombo wana boka IDPS yokanze utali komba parti à papa zala parti national des progrès Yamonde et Bota union soki de nini de progrès social. Il y a progrès dans la idéologie appelle Paul Bolia. Mais ce qu'on m'a dit que loko. Mais on l'a idée à Moutouana parce qu'on vivant na Paul Bolia parce que si on vivre na ye, oye ba non na mona mutu na ngai mutu mo konziye mo ka banga l'état le rôle à Paul Bolia mon père était. Yemoro mukonzi mais sur ça on a biloko à l'état mais yemukonzi ça na kota ko violé donc c'est un héritage ya on est toujours transmettre ya on est toujours ba boulot biso na mwana ko ibe ya te biso za chic boulot donc bilo mbalé to pe sa valeur et je pense que nazomona on dirait mon livre mon santo so bisango Olivier ngonga no pe comment poussana pour la ni pour ça politique te pour da kota là que soit pouvoir ils sont ça politique pour la pouvoir yo va dire ça là mon point dans le bar à internet donc lo pe comme to mono ka komi OK postuler te ngai malheureusement je ne postule pas. Ils sont postulés peut-être à la présidence, mais je ne postule pas. Je serai nommé par bateau, au pouvoir, au Sangaï, parce qu'il va dire que boulot. Olivier, il amène le travail. Le président Martin Fayulu a dit que Olivier, c'est le travail. Félix Tshisekedi a dit que Olivier, c'est le travail. Docteur Mukwege a dit que Olivier, c'est le travail. Nani Soudotam, Moïse Katumbi. Tchani Koutalba dit que Olivier, c'est un homme correct.
des pères et des mères. Des pères et des mères. Alors, Olivier Bolia, c'est un homme correct. Ok, donc c'est ça. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, c'est un homme, c'est un grand travailleur dans le cadre ngalinga bata boulot. Moi il le roi sala ba pêche ba kokumba ba camion na banga batwana o basala musala. Donc côté wana banini mais oso yo ki natangi te bosi. Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba non. Pourquoi? Aza strict na makambo etali baintérêt na ye personnel. Aza strict, c'est vrai. Na boyi capacité na wana te, mais c'est pour des choses de Jean-Pierre Mbemba que Jean-Pierre Mbemba est strict. Mais nous cherchons les gens qui sont stricts pour les pays. C'est différent. Comme Olivier Bolia, comme Bato Moussou Bakissa. Nous voulons des gens qui sont stricts, mais pas pour moi-même. Quand je suis strict, pour m'enrichir, pour qu'on me rembourse mon argent, pour mes choses personnelles. Ce n'est pas ça, être strict. Donc il faut être strict de manière républicaine. Pour Namboka. Il faut le barbelum sauter. Ok, c'est ça. La moitié de comment chuter la biso parce que comme tu fallait te l'obéir yangwana, mais nalina beta moi c'était mukie pour sujet o ya kobuka biloko yo. To moni na ba internet, to moni ndenge gouverneur Jantini Ngobila na ndeko na biso Jekoko ndenge balobi pona bomba bengo opération coup de poing. Donc bazo buka babiloko nyonso do babi eza construction oyo eza anarchique. Donc ceux qui eza malamte babuki, eza malamte babuki. Alors on a ba commentaire parce que to c'est la émission mobimba parce que faut to ya na ngona ndenge scientifique siko. To sali ba recherche, to sali ce que to yé mais tozo critiquer kaka. Siko voilà siko zo attaquer moi le mécanicien, to ya 4e humanité. Non parce que non maman parce que au moni hein na bamboko to fandi oyebi que pour boucler loko il faut un plan, il faut une étude, il faut beaucoup de choses. Ce n'est pas raté koye kaka boye ozo comprendre est-ce que je koko mulumba na Ngobila batanga urbanisation. Est-ce que bayebi bangungi kutu bakokite babani bakote kutu ya kobuka banda kwa bato parce que ba lobby ndenge totali to moni na otanga babiloko penje kwei o bana batumsu bazos leila kuna cheche na lemba babuki bara cheche babuki star bar na barumbu babuki teke na lingwala. Mais est-ce que Babouki Sheta Babouki ndakwa Christian Tshisekedi te ndakwa Christian Tshisekedi na limeto atongi ya mulai o ba voisin bazo se plaindre que dans bandaku na bango limité za quartier résidentiel eza Babouki Sheta yoka mama bandaku e ka limité ba salango pona bozala ba même niveau mutu te komona ndakwa muninga. Si lelo famille Tshisekedi Christian Tshisekedi atongi building ok mutazali kuna koto azomona mona mwasi azo sokola. Est-ce que c'est normal? Est-ce que bango baby quartier on a limité biso to koti on a biso bato parmi ba premier bato to ti Gombe to yena limité na 1964 ozomona. Donc to yebi quartier on a ndenge zalaka ni eza résidentiel si on a zo bisa toujours basi ne ozo senga ke ça apport scientifique. Qu'est-ce que le mot résidentiel veut dire? Débat scientifique. Voilà. Quand on dit résidentiel, c'est là où les gens habitent. Ce n'est pas les gens un quartier de commerce, un quartier où on vend du pain devant les maisons. Puis il y a petit miquet, tout le monde a quand photo n'a limité. Mais les lois parce que to chiti na sopo oyo nde na lobi to chrétien kaka ngenge babuki wana parce que bango balobi boye ke babuki parce que ezali na ba caniveau
bato mosusu batongi bandako na bango batongi baterrasse likolo bacaniveau yango babuki mpona bapermettre mai eleka wana ezali babenga yango bajustificatif mais nalobi ke ndako ya bachristien Tshisekedi na bandeko mosusu ya Tshisekedi basombi limete koma na bango limete tibo oyo kaka bakomobenga yango limete ngajika ou bien komo nini mboka vie ozomona. Donc limité ezotekama ndenge wana. Moi je dis simplement je suis pour eloko nyonso oyo komema amélioration mais seulement il faut peu exception bozosala yango comment qu'est-ce qui va arriver avec il faut boya na chronogramme programmation nyonso ya makambo limbosala. Ce n'est pas seulement ye obuki ndako nde tomoni ke yo lingi Congo. So lingi Congo, osuka so na 4e mécanique. So linga Congo, olinga moi comme moi collège. Zomona, kolinga Congo ezateka ko buka banda. Kolinga Congo ezali ko bakisa mayele pona oyeba mayele oyo nazo zolango pona Congo. Voilà, donc il faut to respecter ba normes comment so bazo buka building au mona lobby camion monene yena ba nini e ba nyo lokota et rassembler tchebiloko. Ozomona organisation ya sali tout le monde bazu mama banga ngo bachango comment tala comment lula même ko keno kanga photo wala ne basangisi ba ma vitre ba mabanga ba nini parce que tout est et puis ba ocha yellow tape pour le danger ba ça va tout côté wana et ça chantier faites attention aux hommes là. Mais c'est tout ça. Mais c'est comme ça tout le monde est casca et on tourne au bas. Puis tout le monde a battu des babuka, on a bandota Nathalie babande ba commune surtout na baton bazo buka, ba ngona likolo kuna okuna zokumba. Ngabi me babiloko bazo buko yo. Eko kweya batu bakosa accident. Sans comporter banina chantier te, bazana ba safety shoes te. Voilà. Hein? Il y a un mois peut-être à mon abisso ba raison ma ndenge kaka mais pas mindele ele kaka nango te ata soki pote ko kauka donc ce qui katika kiti boum mutako kata na même mutu ba mo bazana ba safety shoes te ba mo ko bazana mais c'est quoi c'est-à-dire que c'est le roman scientifique te tala ko mutamatique polozomona c'est le roman scientifique nazomona. Donc, ça veut dire que safety. donc, ça mananko, ça anarchie, ça manque d'intelligence. Et lorsque ngai barobenga ngai na mboka na kilo sala na ofanisa de obika système na ngale za na ozwa jeko kiti ya munene wana ya yo fanda ouais chef na ngobila patron ngobila yo fanda bino mbale Bouta poto, idée on a rebuke uta ewa. Pour passer un exemple la ville m'aurait bouka mananengwa. Bozo bouka ville aura banda quoi Jérusalem au babuka ya ba Palestine. Bozo bouka on aura banda quoi Palestinien. Bande on a pas congolais. Bozo bouka banda on aura ce ba Palestinien. Donc on fait si ba on bitala. Oh, je comprends. Oh, raposa maïzia je le m'a malé. Ah boya zaratenga mona oswela. Zwa maimela. Est-ce que mambo sala nozo réfléchir? Yozo kanisa ke kingabwa ni osala moi maimora muki akala boleki oki oschedali ya onde. Tongo beto tonga la badal. Même quand on a biloko ana, dans quel pays du monde un individu a qui ne tonga pont na mboka, un individu. Voilà, c'est l'anarchie. Netobi, anarchie. Moutou, pièce auto, place les la place commerciale. Et comment gare. Donc, Moutou a décidé que l'Ibosalo pas on en comme gare. Personne n'est pas. Voilà un pays anarchique au bazo et batté. Alors, les gens comme nous, les Congos ont besoin de nous. Il faut tout zonga, tout ça. Merci beaucoup. Tu comprends presque un souka. Pour ma cabane lobby à Kobuko, photo hier là-bas on a des scientifiques. Total sabango boye. Moi booster, là c'est excellent les gars. Là Mr. Mobo à l'obio, à candidat député. Gabi ça gaboula bien. Grâce qu'on a c'est faut tout ça ba campagne, banini, habiter là mutna moi dans la scène.
seni azala mutu abi tosala kaka ke bato bayebanga azosala élection. Est-ce que Félix Tshisekedi est-ce que oyokaka makambo parce que bino obimisaka ngaka neti nalingaka yo te nalingi donc mutu na seni donc akokotisa donc aza candidat nalobi yango na maskile mpo bo toyeba te so aza mobali to mwasi mais alobi ke nga nazopesa baide comment campagne biso bata communication yebi tokosala yango mais namongo na se ota moko tala nazoya nayebisi bino ngobila jekoko mulumba Félix Tshisekedi samba soki nani bandeko nanga nazoya il faut totonga mboka nayebisa bino nanko tokotonga yango eza teke babiloko wana bosala bozomona ngo neti je on va construire. Moi je vais quitter cette planète avant na quitter na kotonga parti nanga ya Congo. Il faut Congo tongama banzela ba balabala ba supermarché bana bazonga éduquer ba leki na biso lelo ba zoba pona nini bo boma éducation. Au monde tata mukolo 40 ans 50 ans azoloba lokola aza adolescent dans un pays comme ça et vous pensez que nous on va applaudir comme vos fanatiques grands fanatiques nabino depuis quand Félix ngala fanatique na yo Gaza fanatique. Moi je suis le peuple, le représentant du peuple. Je viens pour la tout sangana. Malgré ma paix au salango, malgré ma paix à la salango, tout sangana, mais tout chance la mo qui est toujours tonga. Parce que pas si les qui tout ça bandeko, yande nandenge, il faut tout tonga. Vous comprenez? Et ça, c'est que vous avez la quatrième mécanique. Est-ce que gouverneur ni au Canada a la quatrième mécanique? Ou bien, Moutoumora Yeboye, Azarosa Gardinage, oh, bah, tu es président. Non. Tel le président, oh, bah, ça, Gardinage, président, il y a Gambi Moroboy. Mais, Azarosa Gardinage, na Boutou, qui na moya, qui na classe, na Boutou, Azarosa sécurité. Ainsi, ça, soit master, né, na Londres, qui na commencé président Gambi. Président Sénégal, Azaki taximan na New York. Mais, Azuba master, né, na économie, à qui comme président. Mais, biso, sikoyo, tozo soit batou oyo ndenge nalobaka Koffi Olomide po comme yebisa ba camarade na nga msusu oh non libala nga ekufi likolo Olivier ngabi ton nalobaka Koffi Olomide nazo ebate nga boma libala ya star lokola Koffi obanane oh ne nalobaka makambo États-Unis ke ba refoulé ye na ba makambo msusu ya monde e BBC ménage ne ngabi don ménage en yaki makasi te ozomona sur les commentaires, il y a Moutoumoko pour internet et que nous vous perturbez, donc ça n'a pas de sens. Mais l'autre, Koffi Olomide, étudiant à Bordeaux, diplôme et mon anati. C'est comme ça, le Congo continue toujours avec des mensonges. Notre histoire, les gens qui ont tué à côté de Mobutu, les gens qui ont donné à Mobutu des idées, sont des héros nationaux. Bato ba idée mswa mabe Mobutu asala, ba monde ba ya lango, ba manifeste de la célé, ba nini et comment héros. Bon, gars, Olivier Koutou, non, na bomiata congolais morté, non, na ibimbo, on a minoté. Pourquoi bon, tchanga peut roter? Ok, monsieur Olivier, tu es chité. Aux gens comme ça, Baksa, conseil ni nos pays, ça va décoller du saut. Congolais. Est-ce que moi, au pays, ça mot de la fin. Et puis, le revenu au loba pour makambo, ou les cas. Donc, mot de la fin non kaka. Mot de la fin t'es pas ce que na repesa mbote. Donc conseil na repesa mbote na ndebonanga Jean-Paul Idikai président communauté et to sola na yebsinga ke papa Olivier donc to zela Covid ici là il faut batwa sika parce que communauté za soki ba o ba sali ni papa Idikai sali musala munene ya kofandisa ko stabiliser nini so il faut to memango un cran de plus yango to ko sepela na Toronto soki to zui ba kondia sika pe o ba mema moto ya sika maela sika côté on mais je le salue, c'est un gars bon qui a fait une fierté parce que tout ça on a président Morobo ya alcoolique avant aza otamona ba masanga na ba poche ba nini to yo kaka soni mais papa on a yoka
kenda place na yebite mais papa Idika inde mutu aye otusungisa biso fierté na kati ya ville à Toronto. Donc vraiment nzamba pambola ye na famille libotane mobimba na mona okala papa Idika etokomonana. Alors pour Nathalie o etali mboka ezakaka mboka ezokene mabe et voilà il faut que to passer étape mosusu pe na mboka surtout étape na biso ça vraiment ka battu te po battu bele bakanza Olivier Olingo o remplacer Félix yo ça ni non na ça makambo oyo ya malamu pona o mema moralité moyibi kozala te bolingo kozala empathie souci à population et to lutter contre ba mœurs nyo mabe nga surtout ba ngungi ba nino wana bon so nga za campagne na nga na présidence une des promesses électorales dans les ala n'a rediminué nombre ya bangungi na 70%. La campagne n'a pas l'affiche nene Olivier Bolia pour la diminution de la quantité de moustiques de 70%. Vous comprenez? Voilà, parce que moi je suis sérieux, je suis un nazam tu n'as bunda un bâton. Hein? Donc naye pona ko bunda naye pona vie échangée na été pour na tabilamba cher. Non, j'ai pas le temps pour ça. Voilà. OK, merci ngalo no baksa kaka pona kata na pesi batutu mbote wa telviso avec ndeki kuna na réalisation na Gervais Bilili et puis na ubaxelande Maman Olive na bete la CD. Maman Olive lembe mama moko malamu motema munene azosala makambo bele bopito tozomwa so penjo na otelemele Maman Olive se koza mutema moko ya démon parce que asali bele tozomona ndenga zopesa ba tuso mutakweri problème wa pesi so gaza do osali bele ebele mais ndeka to beti c'était na bandeli il faut au fonctionner ce qu'on est ba américain ba millionnaire américain les côté ezalaka mbongo il faut qu'on pesa batu oyo bazali na mayele o bazana posa ko tanga parce que un jour to luka mboka sani e mata nde to monaka awa ba pesi mbongo ko tanga classe mundiala calcula déjà ba taxe e kota na mboka na bango e ba pesi mbongo wala e okendo tanga okozongisa ozwi loan ozongisi après ba taxe e yo ke sa musala ba taxe zo kota na kata mboka siko ba américain ba millionnaire américain bakaba mbongo bobika bela kabela bongo te ezali ba pesi nde na bino ba site boy ba tie ba site bazokende ko booster bato bazana posa au domaine côté art ba booster au kuna côté médecine aza posa ça la science infirmière bake batangisi après e ba kubanda usala misalo monike mayele wana ezokota na mboka et ma bête kokaba parce que le but non monsieur Olivier to kaba même so ke na ba makambo famille o pesi ba msuba tinda ba mbongo ba conteneur ba zonga ka wana ba vandi ba tala bino ka lokola ba crabe do ba crabe musala bango ezali bino tout bokita na panier tout évoluer te parce que on les évolutions te parce que bando ba ndio pesa bango nango évoluer pa makasi alors atongi meuble to sali mo lo mo boy kinumba kaka to mo ba changer stratégie Maman Olive Maman Denise il faut ba Denise Nyankeo bango to na ba pesa bango il faut ba changer stratégie ba fonctionner lokola ba millionnaire américain na ba millionnaire canadien. Donc c'est ça que l'Éternel vous bénisse vos silicate à ezama rambuso tozo observer to mona ke et comme too much. Donc ba pesa kaka bino bozo salelo ko mo côté bilanga soki ba sali bilanga to ko se plande Maman Olive ça ba bilanga ba ferme wana o aza posa mbongo tu vas travailler on te paye. C'est ça. Mon mindele va fonctionner. Ah oza posa mbongo to bando futo $5 soki de l'air ou $4 de l'air. O yo sali musala ba soso ba nini tout ça ba bilanga ba nina ba coco ba jus ba biloko wana te so kota na mboka me bino bozo travailler. Donc c'est ça l'on a kolo ba ngwana nzamba pambola batutu batali biso mbote na batu nyonso obata biso siko na ba obata biso sima ezalaki ngai Julie Poyalama Olivier Bolia Toronto Canada.
Télé 24 Live. Votre réseau d'information.